Wana mama ya mama Blanche azolela alobi bato bimisa pa vidéo mo ana kufaki même pas na hôpital. Na ese que mama Blanche a kufa na hôpital te. Procureur de la République. Ah. Mais yango yo ma oyo oh biso bato en réseaux sociaux to lobaka mama o aboti mama Blanche ye wana zolela le 1er août auti na cimetière ko ebisa mwana ye nde bazo lukisa bakomo lukisa famille na bango bazo lukisa bango bazo empêcher bango basa makambo bino bato bolo bake bongo boke justice te faut botu na deni lesite nde suke bake bongo na ye deni okokoloba. Oh, siko yemoko mama o aboti Blanche Kandolo odia mutazo lela boko oh mama alobi wa pembe abi ba vidéo siko ba tchok ba bimisa kufile keta na hôpital te donc bazangi défense mboka eko ko défendre bango te procureur de la République bozo mona na bino bozo mona ya biso ta réseaux sociaux asom ta que ça na BBL bokanga facilement boy miliaka. Mais à muto a koufi, liwazo ba muto na makolo te bo vandi bo kali maboko. Donc justice pour les uns et non pour les autres. Courage maman. Qu'est-ce que tu peux faire? Qu'est-ce que tu peux faire? Lo bandimi wana ba yeba beti maboko. Bandimi ku ba ngokutu. Batatine na tende bandimi. Pas de la compassion, bah, zéro. Courage, maman. Courage. En tout cas, ngai na proposer na bato nyonso ba africain nyonso. Basunga mama o atana ndenga poto. Bazo ata avocat kuna lokwa pasteur à place à belge ce qui peut allemand. Ok, ko samba o atana allemand pour na Congo. Na Congo na kotala mama o so pe senga cagnotte o ba mama o bazo ataba avocat mindele ah pesa ka cagnotte pour le monde na Congo parce que Marcela est au-dessus de la loi.